Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambali nazwa mpe bambongo nanga bien yango na préféré nasala nanga vi oyo toyebikisa accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto beta batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. na yawe tokumisa yawe biso baso po ete bolingo na ye ejangi nzelo kasi na biso. Smart Music. Pena moyo baba nzaya tunaimbila musika yawe. Pena moyo baba nzaya tunaimbila musika yawe. Pena moyo baba nzaya tunaimbila musika yawe. Kase sister Ina na boyenge bene toki Bina na yo bina yawe soki yo te me lelo tozu bosomi yo te na yango kase sister nyonso place ozali sala mosala eki yawe me na boyenge bene toki
Bina, Papa Bina. Sebongo libota na yawe tokumisa yawe biso banso po ete bolingo na ye ejangi nzelo kasi na biso. Smart Music. Pena moyo baba nzaya tunaimbila musika yawe. Pena moyo baba nzaya tunaimbila musika yawe. Pena moyo baba nzaya tunaimbila musika yawe. Oh, tunaimbila Kase sister Bina na boyenge bene. Ok. Bina na yo Bina. Yawe. Soki yo te mais lelo toju bosomi yo te. Na yango kase sister ne so pas ozali. Sala musana ki yawe mais na boyenge bene. Ok. Bina, Papa Bina. Nzambe na mtasumia puisque mingi tukutane bwezi na makasi na sepele. Merci mingi Nzambe akombola msana lendele. Merci makasi na obozo sunga biso pe sunga biso pe bazo benganga toujours na portable. Nzambe akombola msana na bango. Merci maman Hélène Masunda, merci dans ensemble. Nzambe akombola toujours na msala wazo sala amono somona pe azo sa musana ete ke musali boyi somona na te yango bosomona comme il faut. Senga ka Nzambe merci po azo aider biso na minute ko soki ete ndena na minute ona ebi ku te kende basala soni on a sengi merci mingi Nzambe. Nzambe ya pambola na musala apambola pe bino batu bozo aider biso ezala kaka bien sepeli makasi po Nzambe kaka apambola. Nazala mingi ya koloba te. Sengi ka Nzambe nde apambola nyonso.
bomoni bino moko po eza soni te tobombaka yango oyo bopisaki yango oyo pe apesi yango eza pona mwana ndenge batindaki makambo to nayebi ke bobenge ngai misu bozozela notre omona pe bon note na otindela oyo kitoko asepeli son enfant il est toujours présent. Son enfant il est toujours présent, il était malade mais dans ces moments il est très bien, il a boit beaucoup de médicaments à cause de l'argent. Sans l'argent, on ne peut pas avoir les médicaments. Merci, baki tout ça là aussi. On a image, on sombe la lamba, on sombe la parce que naza musuté na monika monsamon konzambe ya pesanga na fina maka mwana oyo. Nyonso na salaka na ye nyonso na salaka ni na etaka ndo bomoni so na sali ni ba image tout mona kai. Nzambe apambola bino ndi bozo ile tout ça tout nzambe apambola kamutu akumisa moi toujours sala nyonso ke liboso. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso tout, merci na Dona Konde. En tout cas, je crois que bandeko ba otala biso comme j'ai toujours dit donc tobunda kaka alors onzam kenza mba pesa biso to obligé à partager na bandeko. Je crois que jusque là né na autour de le baike bato so quand ça peut être très musu bandeko ba batili mbongo na poto somba vélo te eza bongo te eza biso moko organisation na biso moko badona konde biso monde omoni kaka tobundi to bité na place tozela ka bandeko mo to bike mikolo pe bandeko na ba difficulté alors fallait que tobunda na nde na lobaike jogwazo na fils que na no attache roulante mais il y a besoin de scooter électrique au venir ça qui quand on va démarrer à Kei en attendant bah soin na ba traitement na yon surtout ils ala to me kapé ko bunda na ngopi to réussir donc on a bandeko ba soutenir na biso to baye ba ke to ala ka biso bozi mo mboko elo mukiana bomeki botala pona ko ya bo il faut transport chez ope comme awa là où nous avons bien montré pour nzela olekeza te embouteillage comme pas possible donc il faut tambola na ba moto nous sommes tous là pour le coup mon Nzambe donc je pense que Diogo yo azali bomoni bomona yasu na mikolo koya tant tomata pena terrain régi kuna abandi ba kiné abandi ba traitement et nous sommes là pour le coup mon Nzambe donc merci beaucoup na solo minga roloba mité ya mabele sepe ko yamba honorable o azosala na kati ya mabele atake biso tozaka na sima honorable nde tozopesa ye bachance akende liboso ya koloba mingi eza te mpo ya mokuse na ngai naloba yango wana bino bakonzi mpe bamikolo ya mboka koyoka comme ça na mibeko ndenge azolandela pena esengi bakolo bazomonana oyo ye azosala na bamama mikolo na bapa mikolo nde topesa ye chance oyo bakoki koyede mpo akende liboso. Merci beaucoup donc la bande de retour au l'Arabie vous allez continuer au l'Arabie vous allez constater qu'il est toujours tout cas parce que quitter Baba Ngomba Komata en tout cas merci na bande de retour surtout comme j'étais en train de le dire que fondation au cœur de la nation ils font la porte surtout bande de retour vous en avez besoin il y a que soutenir peut aider bande de commissions en tout cas vous hésitez vous contacter sur le numéro d'Aliwana déjà tous allez dans cette fondation la maman Marie M5 donc déjà depuis Liège vous allez dans des Dona Konde vous allez dans des Bazai Belé Nadine Batouazai Belé Oyo vous allez Kobuna Bango Elongo donc au déjà tout le monde allez moi moto mukende to bunda ka bobundi ke ndeko o sengeli to bunda to pesa sourire et on est tous ça là merci encore une fois de plus de maman Marie M5 merci de maman Victoria Fatou maman banquier, depuis c'est mon beauté, la dame de cœur, donc Chouchou Natati là, véritablement femme d'affaires, merci Pays Nayo. En tout cas, on est surtout Oyo, bon limela comme ça, tout ça là, vous continuez toujours. Alors, dans Banda Kolobasolo, comment vous continuez dans opération 20 €, 10 €, 50 €, 1 €. Pour la bande de qui vous soutenir biso, vous allez déjà, donc ceux qui sont ici, tu kokisi mbongo kangami, tu relaxes bino sekani tocha orphelinat. Orphelinat jusque là nous avons déjà 10 enfants au Bazali, place Moussous. Donc ceux qui aussi ici ma kamana biso to kozwa bango, to déplacer bango
tu mets en place oyo te représenter donc tous et là makambo les ana na charge ya mana biso na dine sur le temps sur to une ndako ici ka malamu za accessible au motoki koya ko visiter pe bana facilement les to relaxer bino ici ka yango en tout cas olingi peut participer ou contribuer na kokangisa garantie pour qui peut resonga biso na travers ba numéros allés afficher donc biso mon côté ko kokate nous sommes responsables dans la famille alors on peut ça côté ça la côté to mais la PPM mais bah autres va soutenir va contribuer nzambe à kopambola bango en tout cas merci beaucoup donc moi Dorcas grande dame moi c'est Pembe depuis Angleterre on a pris ce Pembote est-ce que Rolanda biso bino surtout merci mingi merci na Dona pe bande ko surtout alors to continuer à s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision merci beaucoup. Tu as ça le coup vimba au senti donc gagner mbala mo monetiki parce que comme ça na ndoto ko fungula ba miski wana bazuni ni mugo ba brancher sur les canaux donc tango aussi ça wana so ba tiki o kana kine wana so ki o rola la tête kasi ya kitakate da parti c'est ça la force morale. L'autre fois, on a demandé là ici, ceux qui nous déjà, valeur avant de tenir beaucoup de prester, avant de beaucoup de travail. Première des choses, on va pas morale, la mieux, ça va technique. Parce que déjà, morale, il y a Penzate, on a un tabou qui artiste, ça la peine à donc, moi personnellement, c'est pensant d'abord que sourire, il y a un sourire. Je me suis dit que soit traversé tant haut pour mon attaque ou attaque au sécana mais déjà c'est un moment où déjà c'est difficile pas parce que même au sécana ils ont mon sengo il y a qui c'est à ma casse donc perdre d'espoir déjà que ça va automatique sur la motivation au sécana enfin na batu oza elongimo esengo parce que principe ne baloba ke batu baza déjà na ba handicap mingi bazala ba colérique bazala to akanda zoma au kanisa place au tine bazala kana lelo tout ça ba kanda mambe belebe mais déjà yo quand même malgré oza na passe mon avis esengo ezali donc lo ça pendant plus important en a puis de temps à autre mais ko remise à qui comment ça n'a raté sambela comment ça n'a raté. Vous savez, il y a certaines choses où tu traverses ça. Et tu commences à souk. En tout cas, secours, il y a souk et ça. Sans âme, mais l'autre. Tu vas bantu, n'engo ba. Si tu limite aux zones dans l'histoire, au moins que l'histoire nous a pas lié na maman makambo belé. C'est que makambo sunu vraiment. Sur le dans l'histoire, on l'a mis au monde qui makambo sunu molili. Moment. Mais le diable a-t-il qu'on réussir te comme ma âme na yo, qu'on tendre vie na yo. C'est que Dieu a encore un projet. Nous avons un projet pour nous. Tiens, dis-moi que nous avons parce que comment expliquer que Moutou, Amélie Zazou est salué l'autre. Mais ça, tout n'a pas histoire. J'avais la moukie qui a meki boy, ok. Mais yo Zazou est belé, au Meli. Et tout mieux dans mon thème. Or mon thème na tout le monde a su déjà mon thème déjà sur des problèmes ici la coupe. Mais yo suppose nous avons à ça l'effort, c'est-à-dire qu'à la tisi monter mana ramsus au kufiti j'avais au kufiti OK au simba pena courant du mana na Congo central parce que Congo central place courant za pena makasi wana parce que simbi et ça li pe yo elo comme côté donc moi je crois que un jour nzamba c'est possible au tambola na nzamba ngana na foi wana. Alors donc il y a mingi ezati. D'ailleurs je suis en train de faire la bande comme sous. Tous à la sensible au cri de détresse. Donc tout le monde qui est tout parce que mon ami tout c'est vrai aux fans les tantos d'une peau aux choses volantes parce que moi il n'a promettre il n'a pas nzambe tout ça là. Aux choses volantes aux zonga na hôpital bakine ko zonga
et le reste boutique na maboko nzambe ye mo mutayebi nini akosala donc voilà na elika ya mona albai bo ndio uzofanda pe boye otoyebi te comme mutakolo pe aza pete yo za ija mo guerrier combattant il faut bunda bunda toyebi bande osako piso pe moi 100 francs moi 1000 francs oui alors ni na loi bon na mekata ko bunda ni fiskata saki loso ezala wana saki semoule ezala wana notamment des bidons huile ezala wana moi sachet sucre moi ba savon misusu moi ba matin je te permettre na fisko kanga journée nanu pour la mapper moi loso tie moi huile ça le peut moi c'est bon le temps que ya mingi et monana moi dentifrice peut permettre quand même il y a des choses à garçon propre déjà bon attends moi mine moi ni tout ça en attendant tout bunda bien notre ce qu'on a na elika ki ekosimba simba famille nyonso pe yango l'autre fois tant wanolo banalanda ki yango na bi yango le bika nzambe ayebi pona nini na paramètre ki tokuta donc na kokuta na wana ngai na besoin ka ninga pe na ndako mso na le loso na le mo fufu yo pe zo tana no fufu toza na même moral so nga le loso peut-être yo kolia no pe fufu peut permettre biso non na tanana no to mona na kaka nikole ko ya awa yo mo mona o na chaise pour permettre na fils qui peut déplacer na ta vous a moins peine indépendant vous mona en attendant to bunane to ko buna so nzamba sunyi biso ke to mikata ko metso ta likolo kuna parce que so banda ba traitement eza exercice itaka ko mata to lukata ba disposition oza la likolo kuna ke olongwe na prince mbalama okoti yo mo pe oki bi ma pena chaise na yo tant que ozomona quand même ba master ba tumususu moi au moins na mitu kwa nezo le ça la paie bien et le stress au monde mais maintenant merci na ba master va osala na yo tout le temps parce que c'est pas aussi facile vraiment moral nous ala bien moral ala bien et aussi mba donc on a encore le travail à moi c'est pas comme makasi nazala kuna esengo so na moni batu bo na mtu moya mona ndima teke na kosa pe na batu bo tana kute na yo donc bilo musuto lo ba teka za ensemble nzambe ntasangisi biso pe na boto mona na vanda ponga pende pe na zaki banda to kutana na so pe na kanga misu mona na bisi nsambe na biki eza mutu msute yo nde mutu tsinda ki to mona na biki so abimesi yo pambola ta de ya po asalisa pe na oyo mususu na zanga moko te parce que ba foyer ebele sani tango zo pesa boye mutu musu akomona ngo za fantare te musa musu nzambe nda ponela ka mutango vraiment merci aussi ma je voulais que toi même moral on a tout le monde on va ya très bon écoute là ba numéro je crois qu'il a tiré leur contact c'est quand même fait comme moi demi-brise quoi et bien on tout bien oui éviter de promettre que bien on a dit pour essayer de bien c'est parce que tout au moins on est tout trois mois les bon trois mois les bon c'est passé ngapi na ida ngai mona ka so mtu na ngai msuzano wala mtu kitani wana kabili kwa masa courage ndiki yule kana wajiki ni ba timu kwa jina ngani la kitabu bongo sambeka sina pambo na nzila ni tilita ofina awoya asala mungu ndiki zamba kwa kwanza zamba kwa kwanza parce que uzo sana nini ndio bangi bongo kwa kinabu so msumo mmoja mtu sikabuiza makosa mon aide dans ce qui mon a fièvre ni kama kile kipi assessment na sumbi ici puis tu vas na moi na kitu que c'est ça beaucoup aide kana sana kasi hapa mbola pina nzila pina zandi ouvert nzila za ouvert pina izala bien maybe kino ici peut to dima tinzila prince makasi donc na okaka makilile msu ya match mengeza ka chaque jour mona ngandi wana na terrain msu ba masa ba obita to pari ba mbongo ba nini misiko na zwa tante parce que ida le contenu moi vie et linga on miye ba na ngaite
Nsamba pambola kaka mito mona na injua tana prince wana tana nini nzamba pambola j'ai la foi que to mata ndeka na ibisi okindi yo lobi na foi wana onga peso na zana ngona ibiki to mata ta wana ba filmer pe to zani na ibiki tanto mata nzene bele ba bimisa ma emisi uba mona ngizane bele ba bimisa ma emisi so ba moni ngame ngamo suna lila na ngali suite pona yebi yango eza makambo yaka ngolela te mutu musupa ya otala nga bandoli la nga mondi na perception ko lela te c'est pe la ndo moni nga fi ki beaucoup ngai parce que na besoin na tala ta furi na nga oyo na mona pour le no ko tapete bakani mona nga ndoki na ndenge uto misani la na ngai moko kwa ko sa bonga mona bi ate na benga mona nga na gangeli na benga mona nga ndokisi moya ko lia nga mona tindi luka bo salabo niza mutu ko respecter si le bongo bongo lobi ana ko ba famille to botam na mutu ngitango boti ayo sankipe na ko ya yi ayebi kene si bazine oya nga parce que oya nganda ko sanga na ngo ya yi kuna na ebité merci pina merci nzamba pambola esengo na sepil pana staff technique mundimba nzamba pambola na ebité il est simba avec bien nous avons l'espoir que il est simba ndika na lobi merci à toi donc vraiment merci tout plutôt qui nous déjà donc comment ça va belle pas tout là pour moi on est dans ce cas problème de bien to bien to be la ta di va to bien a pe mon président on est numéro 9. Yesu nanga mikolo nyonso Yesu nanga mikolo nyonso Yende ayebi bomoi nanga Eya na butu eya na moye Yesu nanga mikolo nyonso Ata nazali na papa nangai Ata nazali na mama nangai Akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso Ata nazali na yaya nangai Ata nazali na mobali nangai Akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso Oh ya 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 Oh ya 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 Apui nanga se oh ya ya Tikanga na kanga mana yo Elika nanga oh ya ya Makasi nanga Yesu elonga Sema bilokota seyo Santinela la la kate Yesu Makasi abaye vale maye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo Naokesu wapi. Ah non, Jésus Nazangana nga nyonso Ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu Hata usiku hata mchana Baba wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu Hata usiku hata mchana Yesu wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu
hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Akwenda ngase ya ya. Tikangana kangama. Papa, emela barwaye o mabele hoyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote kopola nango, zote kopi mabakusu, zote kozonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba. Oyo bate ya kaye uta kaye baya mokili. Salela tango tango yozana bomoye. Linga yo salela ye o tango yozana bomoye. Linga yo salela ye o kufeza ya solo. Ungaye beti na tempelo tango ifweni ya ya. Salela tango, salela tango mbeko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, kedika fumwe. Yalilu solo pani. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe. Ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo koalikati Yesu Masia. Salela tango mbeko, salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, kedika fumwe. Yamilu solo pani. Mboka na mboka
basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha.